Bandeko balandi ya eko RDC mbote esika nyonso ezwami bino. Lelo libako epesameli biso lisusu ya koya liboso na bino na ba ekran na bino pona tosolola na kati na emission na biso to sembola. To sembola o ezali emission oyo tozali koya nango pona ko sembola maemingi tozali ko comprendre malamu te to ko sosola na bondenge sengelite o tozali ko zwalo kwa mateya makambo to tambola nango kwa bandimi me mbala mingi tozala na confusion tina emission ezali pona ko éclaircir un peu moi ba lanterne na biso. Lelo tozwi libaku ya ko zala na kati na studio na biso awa biso tozali bongo na Peniel TV oyo ezwami bongo ezali ko travailler lelo na Eco RDC bongo tozali ko senga pe ke soki bozali na posa pe ya kolanda biso na mate ya botala pe na YouTube na Peniel TV Canada bokomona mwa mate ya mingi pai wapi tozali ko sala yango na kati na église. Lelo tozali na kati na studio pai wapi to sala ba émission na télévision mususu Alta TV bongo to pesi bino longo na pa ezali bino ngai wa bino René Vincent Chibula nazali bongo pasteur ya église From the Heart Church Ministries of Edmonton ndenge toloba yango toujours. Lelo toyeli bino thème ya sika pona ko sosola tina nini mbala mingi tolobaka amen. Toyeli koloba amen souvent na kati na église toyeli koloba amen na kati na masolo na biso soki toyoki likambo mo ya kitoko esepeli biso na molimo na motema tokoloba amen. So toyoki prophétie moko esimbi na motema tokoloba amen. So toyoki même parole prophétique moko to suwe moko ya malamu o ezali na nzela ya bongo ya nzambe tolobaka amen. Malamu susu na kati na église tokoyoka soki lite ezali malamu église akozongisaka bongo amen. Mbala mususu pe tokomona batei mususu pe bakoloba pesa ngai amen moko munene okomona batu balobi amen. Mais est-ce que to sosola kapona nini tolobaka amen? Po mbala mususu même tangu tolobaka mote ya lobi pesa ngai amen. Mbala mususu esalamaka po te tolinko la musabato balali. Mais est-ce que sans ya amen ezali yango wana ezali yango te? Peut-être sunga kabiso pona ko la musaka pe batu. Mais sans nango profond yango te parce que tangu tozoloba amen elinko loba makambo ebele. Amen ezali na sens moko très profond. Amen ezali eloko moko oyoyo ebandaki uta na Genèse kino na Apocalypse. Amen elobami mbala ebele na kati na Bible. Et puis amen ezali langage na biso bandimi. Ezali langage oyo toko gardaka tango nyonso me lelo tokene na ko sosola un peu pona nini tolobaka amen et puis amen elingi koloba nini. Pourquoi est-ce que sengeli tolobaka amen? Parce que mbala mususu pe tolobaka amen tango esengeli te toloba. Mbala mususu mutazo yo kapena mate ya malamu te me kaka pona loyenge akoboka kaka amen. Juste le quoi lilobaka kibima na munoko. Mbala mususu yo ka mote ya lobi par exemple nakendaki na wenze na sombaki makayabu. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir na mutu akendaki wenza ki soma makayabu tokozong sa amen na likambo nini? Namona ki ye alata ki veste ya bleu. Amen. Amen eza na tokomi ko cha amen na place oyo esengelite. Malamsu pe mote ya koza la sale erreur ne loko moko men muto a yusosolita olbaka amen. Mais à répondre penzate na ndenge oyo esengeli na Bible. Mais lelo nakende ko limbolela bino pona nini tolobaka amen. Tozona no source ya mo oyo. Mbala mingi tokendaka na hébreu to na grec pona ko sosola ba mo mususu po ete Bible yango moko ekomamaka na français te na origine. Bible ekomamaka na minoko misatu hébreu, grec et puis araméen. Mais mingi ekomama na hébreu. Ancien Testament mobimbe ekomama na hébreu. Alors, kuna nde pai wapi tomonaki ne bandeli babandai koloba amen. Pona ko tia moi poa na makamuton to lobela totanga na verset moko na 1 Chronique chapitre 16 verset 36 wapi tokomona d'abord et place moko na Ancien Testament eza ebele mais tokozwaka ka moko pona lelo na Ancien Testament ndenge nini ba peuple bazalaki na habitude so ba yoki oracle ya Nzambe so ba yoki prophète à lobby so ba yoki prêtre à lobby so ki ba yoki juge à lobby. Okomona mbala mususu po ba répondre na sai bakoloba amen. Bakoyoka sacrificateur à lobby omona peuple mo maison si amen.
Pour nani bazaye koloba amen. To kana nuna 1 Chronique 16 36 lobinini. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise amen. Louez l'Éternel. Place au travail, comme on a dit que tout le peuple dit, que tout le peuple dise amen. Louez l'Éternel. Tout le monde était amen d'abord les ali souka ya prière te. Mbala mingi tozwaka amen lokola a sok to lobi amen, c'est-à-dire prière esili te. Ezalaka erreur munene. C'est vrai que tant to souki saka na amen, mais na milimo na biso, na mitema na biso tozwaka te ke amen ezali loba ya suka te. Amen ezali bongo koloba kembo na yawe, ezali kolakisa nkembo, ezali kolakisa ke to ndimi mai oyo lobami. Mais lobi te ke non to silisi makamune su to isilisi mayanga nite. Na kozongela point moi eteni osima. Mais amen d'abord to ke na source na onde na lobaki, na sens hébraïque, na hébreu. Mo amen elinkoloba emuna. Mbala msusu pe na ba conversion na msusu ba benga balo wape aman. Alors emuna elinkoloba na sens nango profond elinkoloba vérité. Souvent la français tant tolobaka amen et latin tolobaka ainsi soit-il. Ainsi soit-il wa elinkoloba ke likambo yo lobi esale mabongo. Likambo nga na yoki c'est ça le vrai sens. Mais na sens nango profond, bibliquement parlant, na tango ya hébreu tango neti bazoloba awa que le peuple dise amen, c'est-à-dire que le peuple azoba que c'est la vérité. Eza ya solo, to yambi yango, to ndimi yango. Yango wana mbala mingi to komona Yesu soka ngalo bakoloba en vérité, je vous le dis. Tango azoloba en vérité, mbala mingi 99% ya en vérité, tango yesu ekoloba na Bible, eza traduit par emuna, ce qui veut dire amen, amen. Donc amen elinkoloba seulement vérité, elinkoloba ke to ndimi yango, to yambi yango, to ko sale la bongo, to ko se conformer na ndenge to yokeli. Ndeti na ya amen. Amen na kati na niveau ya na grec pe lobami que ezali pistis ou bien pistos. Na grec moana amen eza traduit par pistis ou bien pistos elin koloba fidèle ou bien la foi. La foi. Donc tant que bomoni siko ke na traduction nango ezo bimisa biso vérité na foi. Donc, mutu o aza na foi akotambola na vérité. Mutu aza na vérité akotambola na foi. Tant que tozolo ba amen, eza ko engager foi na biso. Tant que tozolo ba amen, eza ko engager vérité na biso. Siko soki liloba ebimi et que yo nimi yango na motema te molobi amen donc okosi. Parce que amen wana il faut ondima likambo elobami, il faut oyamba yango, il faut okoma eloko wana amen lobi. Parce que par exemple, ceux qui balobi que tu seras béni mon frère. Okoloba, amen. C'est-à-dire que tant on lobi amen, on nimi que okozala béni. Et puis tu commences à exercer la foi par rapport à obaye bisio. Et ça kakate neti discours neti kaka neti bande tozalaka kala tant balobi un père oye ya. Et ça kako répondre te lokola slogan, et ça slogan te. Amen eza slogan te. Amen ezali engagement ya foi. Amen ezali fidélité ya likambo tozali koyoka. Yango wana bandeko, so totali na mokana na Nzambe, Nzambe ye moko azobenga biso ba saint, tozali saint. C'est pas parce que biso to botama saint, mais parce que Nzambe azomona biso saint au travers ya makila na Yesu. Toza ba sumu ki metango Nzambe lotala biso sima ya makila na Yesu azobenga biso ba saint. Et Bible ezobenga biso pe tozali ba fidèle. Alors, bon monique, tant baso batozali ba fidèle, na kozona nous eteni moko na 1 Corinthiens chapitre liboso, na 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens premier chapitre na verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20 et lobi boye na tangi yango na kombo na Yesu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le bao ezali profond.
na bandeli yango. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ba promesse nyonso ya Nzambe, en ce qui concerne ba promesse bilaka nyonso Nzambe apesa yo, c'est en lui que le oui. Donc na kati na ende oui kondimama ezali ke makambo wana ekosalema, ba promesse wana ekosalema. Na kati na ende oui ezali. Maintenant, c'est pourquoi encore l'amen. Yango lande tolobaka amen. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Bisonde toloba amen. Na meto tie fo na biso na kati na ye. Na kati na ye ezali assuré que tokozwa promesse wana. Na kati na ye ezali très sûr que loko tozali ko loko yoka eko salamela biso. Et loko oyo toko yamba o toza ko yoka na matoi na biso liloba oyo yeli biso na matoi na kati na église promesse wana mateya wana tote makambo ezali ko corriger biso tant tolobi amen. C'est que tomi kotisi pena na kati na bonzambe pona kondimelo kona modèle oyo nzamba azali kolingela ndenge nzamba azali kolobelela yango comme ça tozali koloba amen tozo tutana. Bible zoloba que le témoignage de deux personnes établit la vérité. Il faut batu mutu moko a lobby mutu soit lobby nde ba établir vérité. C'est par deux personnes que une vérité est établie. Ce qui nzambe a lobby oui na eloko mo na kata promesse et que yo pour lobby amen, c'est que bo tout ani nzambe vérité wana et s'établir na vie na yo. Batu ming balobaka amen sans foi. Nde pa imbeba ezali. Okoyi ko loba amen te vai ke vai juste pona lo yenge, pona ko sepelisa motei. C'est pas ça. Toujours ba amen parce que koti biso na motema to ndimi yango. To sosoli eloko nini tozali ko yoka. Ah le ba miete. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dans verset 21, il dit, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc, nous amène azali ko affermir biso à partir de l'obanaye, à partir de mae autres azali ko yoka. Donc, to sosoli d'abord que amen et linkoloba emuna linkoloba pe vérité et linkoloba pe foi. Et Bible ezobenga biso ba fidèle. Toyoka mingi batu baso bano les fidèles de l'église tel. Ba fidèle ya église songolo pakala, ba fidèle. Pona nini ba benga biso ba fidèle. C'est pas parce que mutu moko théologien moko banda yango que batu ba membre église ba fidèle. Non, c'est dans la Bible que to benga ba fidèle. Tozo verset moko na 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 16, Elobinin. 1 Timothée 5, verset 16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Nako kene ko expliquer détail nangote par rapport ya kozwa charge ya ba veuve parce que eza etinda oyo sengeli to sala kana kat na église nyonso kozwa soin ya ba veuve. Mais awa na dote le la place phrase ali bosso si quelque fidèle na ba traduction mususu d'ailleurs lobby si un fidèle ou une fidèle a des veuves nani wana bazo benga fidèle ezali yo nangai fidèle. Ce qui revient à dire que ceux qui bazo benga yo fidèle membre ya église c'est koza muto tambolaka na fidélité. Fidélité linkoloba nini? Fidélité linkoloba kosala exactement ndenge liloba na Nzambe etindi. Qu'il s'agit de ton mariage, qu'il s'agit de ta vie, qu'il s'agit de ton voyage, qu'il s'agit de tes enfants, qu'il s'agit de ton travail, na nyos oyo kosala, il faut talaka Bible et lobinini. C'est ça notre rôle parce que tu es fidèle. Bible zobenga Yesu fidèle. Na koke na ba verset mingi te pour na ko ambrouiller binote, mais Bible zobenga Yesu fidèle. Le vrai fidèle, le amen, c'est lui. Babenga Yesu, Jésus est le amen. Pourquoi balba Jésus est le amen? Azali balobi amen te parce que asuki sinon. Azali alpha et oméga, le début le commencement et la fin. Mais tant balba le amen et linkoloba début ou fin te. Tant balba le amen et linkoloba que le fidèle. C'est-à-dire que akoki sa nyonso o tata asenga ya sala. Nyonso azangisa ata mon côté. Même tango komaki na moment que a longola kopo asenga tata ke longola nga kopo oyo azali ko banga difficulté to mabet ko beta mate, ce n'est pas ce qu'il craignait.
ala ko banga nde ko zala séparer na tata nzambe. Mais le col ezaki mokano na nzambe abi laisse que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que à ça que l'on monte na volonté na yemo na volonté à tata. Il a tout fait. Na Jean chapitre 17 azo bonde la nzambe azo lobete makambo nyonso pesa kingai na kokisi yango. Bato nyonso yo pesa kingai na pesi bango matero yo tindenga na yebisa bango na sina yebisi bango ekoki. Batikali na mokili nga nazali kokende batele bango na mokili baza na kati na mokili bazali ya mokili te bao nyonso pesa nga na batele bango sauf mwana na libebi Juda. Pour nini Yesu azoloba bongo parce que il a accompli exactement tout ce que Dieu lui a demandé. Bon exemple moko par exemple na Bible tango Jean-Baptiste aye pona ko batisa Yesu. D'abord Yesu nda kenda ke pa na Jean-Baptiste ake na mai. Yohana zo batisa bato Yesu pe aye. Tango Yohana moni Yesu abi awawa yende akokia batisa nga mengana ko batisa ete parce que na même capable ko fongola ta singa sandal na ete. Donc Jean-Baptiste azo senga ke Yesu nde abatisa mais ye abatisa Yesu te. Yesu abi non. Ce n'est pas parce que nazali nzambe, ce n'est pas parce que nazali Messie, mais to landa o tata lobi, makomi lobi nini. Itata sa ebisaka na ba prophète uta kala. Makambo to sala lelo. Donc to sala exactement oyo tata sengi. Donc Jésus répond à Jean en disant que laissons faire ceci pour que la parole ou bien les écritures s'accomplissent. C'est pourquoi babengaka yonangai fidèle. C'est qu'il faut que qui sali loba nzambe exactement nengo lobami sans ko balona yango sans ko changer yango. Malheur na mutu oyo azwaka Bible azo balon modèle mususu. Yango na mbala mingi tant tozo loba amen. Eli ko loba ke toza fidèle na makambo tozo yoka. Tant to loba ka amen saka te poto recevoir. Okozala béni. Amen. Okozwa libala. Amen. Okozwa mosala. Amen. Ozo ndima wana facilement. Okozwa voyage. Amen. Ezali malamu koloba amen. Mais après malamu koloba amen na sens yake oui na kosala makambo na yoki. Par exemple so balobi nako il faut to tika moyibi. Tango yo lobi amen, c'est que olobi ke nako tika moyibi. Il faut to tika kindumba. Amen, c'est que olobi ke nako tika kindumba. Amen na biso ezali kozala kolakisa fidélité na biso par rapport à la parole. To sala yango ndenge sengeli. Yango wana amen wana ezali ndenge Yesu azali koloba par exemple en vérité, c'est que azoko souligner que loko nazo ebisabino eza inchangeable, eza immuable. Moto akoki ko bongo la honte eko tikala ka bongo eko zala bongo seko na seko. Yango na Yesu azoloba toujours en vérité. Yango na so toke na Bakongo soki baloba surtout na ba manianga baloba ka ingeta. Eza différent na koloba est-ce que okozwa okotombola kiti oyo kochango kuna wana ezali kaka oui. Mais so na lobi ingeta. C'est-à-dire que kaka ndengo lobi wana kaka ndenge na osala. Ezali oui na anglais to benga ngo emphatic yes. C'est-à-dire un oui insisté. Un oui avec beaucoup de poids. Comme si on dit oui certainement. Exactement, je ferai exactement comme ça. Est-ce que c'était comme ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que je rassure, je m'engage nango. Yango anande bandeko tant tozolo ba amen na kat na église to fongola pe mato ito kama kamuni nango tokolobela amen ezalaka te loko nyonso tu to monaki niawo moko abimaki asote kuna amen eloko moya ko sekisa na kat na église bo seki amen. Ce n'est pas ça le sens ya amen. Tant tozolo ba amen tozolo na sens biblique bana nanta ba ekoloba makambo na pamba te. Dans l'Ancien Testament, ce qui Moïse a pesi discours na ye, a pesi malobani ni nzamba tindi ya yebe sa peuple. Tant au peuple a yoki yango komona ba tonde ne sengo balobi amen. Josué soko a telemi abani ko pesa message on nzamba pesi o mona bana nyonso tu bana Israël nyonso ba sepeli babi amen toko sala eloko yo lobi wana. Alors pendant ko zongela avant to sukisa na le ko lobete amen ezali fente. Amen ezalaka te pona ko clôturer prière ndeto koma lelo batu bazo sambela muto mani ko sambela ezana batu mususu balekaka mwa mulai na ko sambela umeli batu bafani ba ozela kaka bazo tana misa misuboy bazo zela ka loba amen soka lobi amen mbala moko batu bakomi distraction au moins mususu même na kati na église bazo lala pongi
Mais tant qu'on va amen ya suka ponge sili parce que c'est la fin. Bala on se réjouit pour te sili. Ndeko nangai, nous devons savoir que amen linkolo ba fin te. Amen linkolo ba suka te. D'ailleurs, biso na kat na église ndenge to teyaka, ne to tangisaka ba intercesseur. Na yebisa ba intercesseur auto ali nazali ko former na kat na église on sur na forma banda kala. Na yebisa bango toujours que tant que vous avez la prière intercession, bolobi amen, ce n'est pas le moment ya kibawani ko pesa na mbote. Ah, comment ça va? Boni nandako. Non, ce n'est pas ça. Parce que prière ezali dialogue, ezali monologue te. Dialogue elinko loba, yo lobi, muto pada na ngambu alobi. Prière ezali o lobi na nzambe, tika nzambe pa lobela yo. Okeneka to baniko loba. Amen. OK. Non non. Il faut attendre que le Saint-Esprit te parle. So bo bondeli bondeli o lobi amen. Olobi yango pona gloire ya nzambe o certifier makamono so bondela ki ke makamono na bondeli ezali ya solo eko salema. Amen. Makamono na bondeli ezali vérité na linge salama bongo na bomo inangai to na bomo ya muto na bondeli poto na li situation no na bondeli eko salama bongo donc na ndimi ke eko salama. Amen. Ainsi soit-il. Et salema bo beleka ndenge na bondeli. C'est ça le sens ya amen. C'est pas pour clôturer. Na ko clôturer na avec un autre mot. Nous allons clôturer la fandika akimia, nous allons clôturer la vie, gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur. Et puis ici, mais ton message Nicolas Bamé comme le col a habitude, tous as suko tia pour na moana amente. Bandeko, aux alliés intercesseurs, na quatre intercession na bino na église, bo bondeli bo silicitant bo lobi amen, bo fandi kimia, bo tikipe que le Saint-Esprit vous parle. Nzambe alobaka. Ata lobi na mungongo makasi ya koyoka audible te. Ata lobi na vision te. Ata lobi na prophétie te. Mais nzamba lobaka toujours. Même dans le silence, Dieu parle, même dans le cœur. Tu vas sentir que nzambe, tant aussi si prière au moni ozui, makaniso zo ya nango ya si quand tant aussi si prière, c'est Dieu qui te parle. Nzamba ko pesa bino mayele juste na makanisi. Comme ça, peut une idée, tu saisis ça, tu captes ça dans ton esprit. Yango na soto si amen tous à la précéder évidemment l'église est comme sens ya que bon amen zamba pa morabino bo kende malamu ça fait un sens mais tant que ça yomo ko bonde là tant que vous avez quatre intercession tant que vous ba amen ça ne veut pas dire la fin de la prière. Amen veut dire que makamo na bondeli et ça les mabongo ofandi kimia oyoka molimo na nzambe ofandi kimia garder silence nzamba lobaka surtout dans le silence nzamba lobaka ako kotsa o mayele na makati na motema akokoloba na prophétie okokoyoka mungongo ebimi oyoki nzambe na matoyi na yo oyo nzamba lobaka opesi confiance akolobela yo. Pourquoi ye muto akeli matoyi akokoloba te akokoyoka te akeli matoyi poni poto yoka no c'est que ya yokaka akeli munoko pona nini poto loba donc ye pa lobaka yango na bandeko tobosana te le mot amen et là qui si fidèle, to fidélité, et là qui si vérité, et là qui si foi, et là qui si certitude. Donc biso, to lo baka amen dans le sens ya, to utiliser foi na biso, tant to lo ba amen, to lo baka amen bilobelate, muto pesi mo aventure na ye liboso a cher, amen. Eza ko eza sans valeur. Ya sans valeur. Muto sali mo blague moko boy, amen. Muto apesi exemple moko ezata na nzela te amen okoyoka mutu mususu même abosani verset mbala mususu mona atangi verset moko ezalaka te ndenge mbala mususu totala bafilme mususu ya comédie mutu azoloba tanga na livre ya Jéricho. Ah, na livre ya Jéricho oyoka parle bien na livre ya Jéricho bakomi boye amen mais est-ce que livre ya Jéricho ezalaka ba mususu na place ya les trois mages ba trois mages bakie kotala Yesu alors mona mususu alobi les trois mousquetaires bakina kotala Yesu boye amen. Mais est-ce que trois mousquetaires balaki na Bible? Donc bandimi bana susu éveillé te pour na koyeba eloko nezo bima sur la chair parce que malobo sur na chair c'est pour notre vie. Eza maloba ya bomo, eza maloba ya blague te. Tant nezo bima amen ayo, il faut osala certain. C'est pourquoi Jésus, moi j'aime bien Jésus parce que Jésus a dit amen amen on est bandeli. Ola tcha on a souk. Azoba amen amen je vous dis. Donc en vérité je vous l'ai dit. C'est pour que, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on comprend, mais pourquoi il y a amen et bandel? Parce qu'amen n'est pas seulement fait pour le maganasuka pour clôturer. Ou bien, ça slogan.
Amen ezali eloko uti na motema uti na foi eza certitude ozo yamba tu reçois la parole, tu reçois la promesse de Dieu, tu reçois la révélation de Dieu et quand tu le reçois tu la gardes pour toi, ça commence à travailler par la foi parce que justement la Bible dit que si tu crois c'est alors que tu verras la chose s'accomplir. Il faut croire. Donc amen ezali lembo na kondima pa ino bozali bandeko bazali kolanda biso o balandi biso soki mitune ezali bozanga na komela biso te numéro na biso ezali wana numéro ya papa Chibo ezali wana bokoki komela biso to kobenga biso to na WhatsApp eza le même numéro nzambe apambola bino epai bozali.